Ok, salut bandeko nyonso na banzi bozolanda émission Linga Kaka Sans Tabou. Émission Linga Kaka Sans Tabou, eza émission mo eza créée pour na bino la téléspectateur to lobela mingi maramutali immigration na monde entier mobimba. Donc émission ne vous a basé beaucoup plus na ba réalité autozo vivre awa na maramutali par exemple misala, babala, famille tout ça, va conseil, va contribution, va tout sur cette émission pour que Batoubo un peu éclairé, Batoubo Sika Namboka et partout ce que nous vous allez pour partager l'expérience dans l'émission Nabiso Linga Kaka Sans Tabou. Donc pour tout réussir Makambouana, donc ça dit Bobo Sanaté. Puisque la chaîne est mon côté, de s'engager pour s'abonner, na invité vraiment pour s'abonner et belé, et puis pour partager l'émission Nabiso. Et puis, bon, appuyer les Congolais pour que l'émission Oyo et sa manding est signée. Oyo abebisaki Kongo mwana ya Kongo oya kobongisa Kongo yo moko Congolais bolingo ya mboka na biso Kongo condamné corruption na détournement bitumba peko bomana. Bonjour, bonsoir. Esika nyonso boza rolandanga na moment oyo na monde entier. Particulièrement na bato bazofanda na Kinshasa na Congo Brazzaville. Et puis na ba oyo nyonso bazali kofanda na Belgique, na Europe mobimba, France et na États-Unis d'Amérique. Esika ngai naza kosala émission oyo na moment oyo. Et puis na pesi lisusu mbote na bandeko nyonso oyo bazana na posa ya kolanda émission na biso na ndenge za koleka na lingala, mais bango balobaka peut-être monoko mususu ezo semble bango un peu difficile lorsque bazomona que tozoloba na lingala, mais to promettre bino na banzi ba suggestion ezalaki moi ebele pour na bato auto sale émission balingi émission eleka beaucoup plus na français to mélanger, mais oyo nde tolobaki ezali spécialement pour na lingala bato bazofanda na Congo Brazzaville na Congo Kinshasa. Donc yango moni émission oyo eza créé parce que ndenge tolobaki na bino ke émission na biso to créé yango na ba objectif moko spécifique pour tosunga ba ndeko na biso bebiso moko tozofanda na libanda ya mboka. Et bongo émission na biso et qu'on a pe na influence na yango na Kinshasa na Congo Brazzaville na Congo Kinshasa parce que bandeko pe mingi bazo luka ndenge nini bakolinga koya na bamboka oyo biso tofandi. Alors tokanisa ko sala émission oyo po sunga changement ya comportement. Donc émission na biso esengel pa bobosana ezali émission oyo ezali ko lutter contre ba anti-valeur. Donc ça contre ba anti-valeur. Et puis, tu dois promouvoir le changement de comportement et de mentalité pour na biso batutozo fanda awa. Na banzi émission na biso nde toloba ki ne bandeleza peut-être bozo comprendre mais vous allez comprendre bolinga yango mingi parce que eza émission oyo ekosunga bino place bozale. Donc, tolingi tokende na émission ezala très kitoko, ça va? Nde toloba ki mais bozo mona image, bozo mona makamyo so ndenge pe makamyo za bien na émission oyo. Mais esenge toyeba ke eza émission oyo esengeli biso nyonso ba congolais sika tozali to appuyer yango. Ça va? To appuyer ndeko Mike na initiative oyo asali et puis émission oyo bobo sanate ezali pona bino. Na moment oyo bandeko belé ba ebite ke émission oyo esanami. Yango to sengi na bino place yo zali fungola mutema so bengami congolais même sozo ka mwandambo ya lingala zwa émission oyo kabola yango na Facebook oko mona biso na Moele TV na YouTube o mona biso pe et puis na moment o peso le kambamo pe na Twitter zwa émission partager senga bandeko ba s'abonner na émission parce que vraiment on a besoin de atteindre masse moko ebele ba to ebele bazana kati ya monde. Alors eza malamu soki boko partager pour que
et sunga biso bo partager na moment o toza koloba vraiment bo partager émission lelo sujet na biso bo resepela nengera bomoni to sabino comment ça va se passer. Alors maintenant tolingi to pesa pe to profiter avant to bana émission lelo au monde ne toloba ki émission na biso to kolobela beaucoup plus ba changement en mentalité mais aussi toloba ki to bana ko kabola bino ba expérience na biso ya musala kopesa bino ba information na o etali immigration na monde entier particulièrement na romeka mpe na o etali ngai kolobela makambo etali États-Unis d'Amérique. Comment est-ce que l'immigration est allée? Na bana kopesa bino o to bengi ba notion didactique en direct na télévision, c'est-à-dire que à travers chaîne abiso. Alors ekozala moi mikakatano soki ki pas tolingi to lobela social et puis to lobela sous profession na biso ndenge ezali na kati ya musala oyo yango to résoudre boye to bando sala boye to ça l'effort que soit ba difficulté to za na yango to proposer bino boye to banda sala chaque dimanche to za na deux émissions à liboso to lobela o etali les comportements et changements, c'est des promotions, il y a lutte contre les antivaleurs et puis changement de comportement to bando sala ngo liboso et bando leka na 14h R, il y a Atlanta, R, il y a New York, R, il y a Canada, et puis 10h, na R, en fait 11h, na bateau bazofanda, na base 10h, na bateau bazofanda na Californie, puisque dans un écart, il y a 3 heures du temps, je pense que c'est 11h, na moni de Gomoro Ebisingae, et puis na 20h, na bateau bazofanda na Europe, na bateau bazofanda na Kinshasa, na Congo, Kinshasa, bo Rolanda émission wana. C'est-à-dire qu'il y a un changement de comportement, autour de ça, il y a sans tabou. Il y a sans tabou. Et puis, émission, émission didactique, par exemple, Tozo Banda, Makamboui, au total, taxe, les États-Unis d'Amérique. La taxe, Tobandara taxe, donc, à partir, normalement, à mois de janvier. Mais le mois de janvier, il y aura, mois où il y a document, le 31 janvier, il y a 2023, Ndesko to banara penza taxe malamu na mois de février. Mais sinon, déjà dans mois de janvier, bato bazora ba document la bango avant, tout ça la bango déjà taxe. Alors, les arrêts nanga chaque année, na salara émission na banango na mois de novembre, décembre na janvier. Bon, moi au déjà un mois retard, mais nazo banan na mois de décembre. Mais important s'il y a émission ezali, koyebi sabino nini échanger. Nini échanger na mamutali taxe parce que bato belé ba yebite mama taxe zandenge nini batu bandeko belé ba congolais bazana na trouble wana. Alors à travers notre chaîne pour cette bunda chaîne za malam to bano sala mino be mission oyo tozo limbola la bino ndenge sengeli makamutali taxe makamutali crédit abana makamutali musala business neni o sala makamutali neni il faut m'y préparer pour ozala malam ozala prêt ya okene pour na makamutali taxe. Donc to sala yango à travers cette émission. Alors to proposer que chaque dimanche, tu vas nous faire l'émission na banzi na lobaki et tu à partir à 18h, c'est-à-dire soza na États-Unis, Atlanta ou bien bon mieux so bazana rayon en fait na ligne moro ya temps. Donc Rolanda na 18h, tu sais ce que ba mission didactique na mamotali taxe, tu permettre ba tunyo so ba poser ba question, beaucoup poser ba question na bino et puis tu répondre bino directement parce que ba te belé bazana ba question. Ba rejoindre tant Rolanda émission T, Rolanda en rediffusion, na kati ya chaîne Abiso, et puis so na question, numéro Abiso est toujours disponible, il y a WhatsApp, donc Rolanda toujours, poser toujours la question, vraiment to sungabino. Soit aussi si, ba taxe to ban émission, il y a ba taxe to ban en décembre, to kenan en janvier, na banzi peut-être en février, pendant que ba taxe zo salama, to remeka pe ko sala, et ba émission pour nous permettre batu oyo bazana ba question ti na mois d'avril na banzi aussi ça le 15 avril il y a 2023 des taxes aussi la banzi peut être au 18 ou 19 je ne sais pas donc na ko informer bino nini et ko changer. Donc voilà en fait na proposer une partie la semaine prochaine tu aura une émission il y a lingala sans tabou mon côté tu aura ngo mi balé pour te expliquer on a lingala et puis tout le moment tel changement de comportement na banti valeur et puis na 18h tout le moment tel taxe pour le moment. Surtout aussi si taxe
nde tokolobela pe mametali ndako so tozwi temps tokotala tokolobela mametali bandako ndeni okosoma ndako na États-Unis d'Amérique ba condition nini o esengeli okokisa pour que ozala capable ya kosoma ndako tokomempe koloba nalingi kozala vraiment kotika la penza wana penza te. Alors lelo na banzi to bandaki déjà premier sujet na biso tolobaki yango déjà est-ce que zaki malamu pona koya awa na États-Unis d'Amérique na banzi na vidéo na biso elekaki to mega ko pesa ba vie. Merci pour na bazo continuer continuer ba vidéo ezali mais to rotia on sauté peut-être malé mais to bana rotia na ba audio mais to monaki bandeko na émission de nini bazwaki moyen ya ko répondre na ba question. Alors lelo to na base titre na biso bomoni yango ba congolais babomani pe bakufi pona poto. Donc ça dit que pourquoi na banzi boyebi linga na biso vulgaire to lo bango ke so muta salio mabe abomio, n'est-ce pas? To lo bango moni mutu ana abomio fort. Vraiment mutu ana abomio fort. Et ko zala ko boma muto bomi azo respirer mo bomi. Hein? To repesa par exemple oyibi obomi mutu. Obebisi ba projet na e azali na mbongo na e oyibi obomi to repesa susu oye hein donc mutu bosolana bien mais tonga kayo donc azo bomayo donc ça dit que na langage na biso vulgaire il faut comprendre que boma ko kufa nde eza na sens mais siko biso to mimiango awa na bamboka o to fandi ba acte wana ya ko boma baninga ya ko trahir baninga ezebele to ko démontrer bino tout au long il y a une mission na biso yango moni to sengi bino bolanda yango vraiment moi makasi mais lelo pourquoi est-ce que biso to juste tche témoin ya liboso to lingi na relaxa bino na banzi na préfère toujours na rappeler bino moi et loko na banzi na pesa ki la dernière fois j'avais dit na banzi na meka ko pesa bino moi et loko oyo na lobaki nous les Congolais nous sommes ici. C'est-à-dire que les 5 mots ici, il y a déjà caractérisé biso. Ça va? Tu vois que les 5 mots ici, kindoki, moyibi, lokuta, jalousie, na rancune. Bango nyonso, baza, batumoko. Biso, toza, bongo, ba Congolais. Mais tu ko demander pourquoi est-ce que toza ndengwana. Pour la nini, tu ko changer te. Partout, les arabes, mutaloba. Tozara bongo, tozara bongo. Yango moni namboka non? Namboka parce que tozara bongo, toza na guerre na kati mboka, n'est-ce pas? Rwanda zo bundisa Congo, n'est-ce pas? Pour la nini parce que so tali bien, bandeko na biso ne bana sima. Bazana sima pour na lokoso, pour na mutema mabe, pour na kindoki. Imaginez-vous na mboka biso to fandi, bandeko ba fandi na Congo, batu bazo kufa na nzala, mais omona na avenir wana mutazali na mbongo talebele biso toza ko tozo yeba na série ya Mobutu na série ya Mobutu seko ba mouvance nyonso bazali ko zwa mbongo soki mouvance azo fanda na avenir na bino il faut sepela. Pourquoi? Parce que soki mouvance azo ko fanda musani ya sala omona so atako bongisa nzela abongisi nzela na bino boza quand même si boyebi toi na vient na biso mo fanda aza mouvance boza moi honneur tout le monde a so besoin d'un mouton armé, au général, au colonel, pour faire un quartier, parce que tout le monde a valeur, tout le monde a des bâtons, a probité morale. Vous comprenez? Mais le lo oyo, imaginez-vous bateau, babomi mboka. Pour la nini, pour na ki, mutema mabe. Pour na ki ndoki. Ça va? O mutu azui kaka otobengi objectif ya ko boma baninga. Pour na mbongo. Mais ça, eza oyo tobengi eza kindoki, n'est-ce pas? Ezali rancune. Oh, muninga azana mwa likambu, allez, yiwana ozio kanelie, okyo luke na buto bomie. Donc, pour la nini, les 5 mots honnêtolobi, eza ko caractérise biso. Jalousie, et puis rancune. Ça, ce sont des choses otobengi eza ko normalement ko relier élément nyonso oyo eza otobengi ya anti-valeur na kati ya vina biso. Vous comprenez? Yango moni na kimute mamabe, na kindoki, na lokuta,
alors et même mi na kati ya mboka tokomi na kati ya guerre, voire même que na batu mususu bakomi ko profiter na kombo ya ba congolais bakomi koya na bamboka obiso tofandi. Pona nini buzo na biso moko to pesa ba étranger ba document na biso ba yebi ko loba munoko na biso te bango wana to kutana bango quelque part baza ba congolais mais baza ba congolais to comprendre que non on ne quoi za congolais te parce que bino mo boyebi biso ne to fa na étranger to yebi ba biloko na nyos. Alors pourquoi? Parce que na kimutema mabe na biso tala biso ne to za ba pauvre tane RDC hein peut-être Congo Brazzaville baza na moins stabilité muke mais biso instabilité za makasi. Pour la nini les 5 mois ya kindo kimoyibi lokuta jalousie na rancune nyonso oneza batu moko tolobaki yango. Alors ezo sala pasi esengeli biso tomeka ko changer rancune eza mabe et je suis d'accord lorsque nalandi les présidents de la République na banzi na sepelaki na mwa eloko alobaki mais pona efsa bino pona sage commentaire na ngipe bino boyoka hein eloko nini monsieur le président Félix Tshisekedi alinga koloba na ngi ko souvenir bien que mission eza politique te. Moi je ne fais pas de la politique naza muto ni à IDPS ou bien qui que ce soit mais tozolo na so ça la promotion oyo et ça permettre biso to ça la auto bengi changement de comportement. Donc mutu nyonso o koloba na intérêt à changement de comportement ngai na komema voix wana pour que tomeka kolobela yango tomeka mpe kolanda biso nyonso ensemble. Moi na eloko nini président de la République alobaki na ba jeune na sepelaki na makasi et puis na kotia commentaire na ngai tomeka kolanda yango. Chers jeunes, au registre des défis auxquels sont confrontés notre jeunesse vis-à-vis du contexte particulier qui caractérise notre pays à l'heure actuelle, j'en relève particulièrement 2. Le premier concerne l'éradication du fléau de la haine et du tribalisme. En effet, les velléités tribalistes réduisent la République démocratique du Congo dans une vision parcellaire et non celle de l'ensemble des 26 provinces. Derrière le discours et les actes. Nabazi Bolandi vidéo wana. Ce Bolandi vidéo wana, qu'est-ce que ça vous renseigne? Si on est un président de la République, à combattre un niveau, il y a Kolobano clairement que Mbokana Biso, hein, ezali entouré, peut construire, peut concentrer comportement na bango na autant bengi la haine. C'est la haine. Mutema mabe, rancune, yango to bengi haine. Yango zo boma mokili. Yango zo mona biso mo eto développer zate. C'est à cause de ça. Et nalandi susu namoni abaki susu to bengi tribalisme. Alors tout ça on me poser question, est-ce que tribalisme le susu na habité na base na série à président Mobutu Biloko Waneza habité tribalisme. Je pense que et l'autre pour encourager ça que le président Tshisekedi a megempé pour continuer à aller wana. Moi j'apprécie beaucoup hein, c'est-à-dire j'apprécie. Mutu nyonso a roleka ou azon repère sa promotion. Il y a changement de comportement, changement de mentalité. Vraiment, tout se pèle na yango parce que il y a un mutu esengele même abiso na changement. Parce que s'il n'y a pas ça comme objectif, notre pays tozon a toujours nasima. Bandeko au bazolanda bokabola émission et c'est très important. Mais quand on le balelo, c'est vraiment important parce que y a un monde toujours boma. Nous tuons. Surtout là qui si na la sabino, bah image vous allez vraiment comprendre que c'est très compliqué. Il faut que nous puissions lutter contre les antivaleurs, y compris la haine. Nous devons lutter contre cela. Hein? Il faut tout lutter contre. En ce moment, nous devons manifester. Hein? Mutema mabe. Ato baineka li solo so monika banika rotonga muningo mutana linga kaete. Succès wana ipsendeko. Mutana olingi ya olingarete pour nani. C'est d'abord un Congolais. C'est ça en fait ba comportement obiso tozana ngo awa. Omona mutu mso ayina bozane problème te ayini yo na moment oyo bomeka kotala na bino papa bana bandeko ba camarade esika bozali tuna yo zaka na kanda contre nani pe pourquoi
il est temps quand même de changer. Parce qu'il y a un nombre de construire, biso, de développer partout ce que nous allons. Partout ce que nous allons représenter la République démocratique du Congo. Ça va nous aider à nous développer. Et puis, au moment nous allons avoir considération partout ce que nous allons. Alors, donc, j'ai vraiment aimé. Alors, ce tribalisme, bandeko, botika tribalisme, c'est ce que nous allons. Et ça, malamouté. Botika yango, et ça, malamouté parce que ça nous tue, ça nous tue, ça nous tue. Et puis, et ça, malamouté pour le développement nabiso. Alors, là, et ça, c'est juste pour nous expliquer bien que moté mamabe kindoki moyibi. Moi, on a tout répété à chaque fois dans l'émission nabiso parce que tout ce qui lutter contre nous. Partout ce qu'il y a aux alliés, ce qui y a comportement kindoki, comportement qui mouyibi, le kuta, jalousie, au monde qui a aîné, hein, n'a pas haine ou bien to bengi rancune, yebisa ende ko changer parce que pour te développer et c'est ngeli to changer. Tala biso tozo fana libanda. Na ebité na zan expérience makasi te bandeko bazo fana na Europe, bazo fana na Canada, mais tu que expérience na moni awa étant donné que naza businessman, na constaté que bandeko na biso o la communauté nigérienne. Webi que bandeko na baza soudé makasi. Batu o bauti bandeko na biso bauti na Afrique de l'Ouest. Donc bandeko na bazali trop soudé. Mais biso to na division. So tali même bandeko na biso to benga ba pays limitrophe na bo otanga ba kombo to yebi 9 pays mais lorsque to fait na bango même ba bazo ko agresser République démocratique du Congo baza soudé na ko sabi te baza vraiment soudé so comme na bango ezali au monde ndenge nini ba otemela ngo mais biso to zara bata confusion car confusion au monde ndeko ça eloko malamu pour soutenir jalousie et continue. Au monde, obi congolais à Zanin, ça la boutique na Congo au Tché, il a préféré à côté pas étranger sombre. Question Zanin, et ça va répondre à Nigo Sandinga. Mingi au monde argumentaire na bango ezali pour y a comme envoiement. Mais imaginez-vous, ce qui n'a comme envoiement, problème nous Zanin. Mais c'est pour promouvoir parce que quelque part, nous avons sapabi que ten de onabino azan azan bon. Et c'est ngote pour nayo. Pour nini olingite to développer. Tous en mboka o ya mpaya et sengeli to appuyer l'activité à baninga surtout so bazan la volonté ya osala ngomala. Wana ezaki juste pour comprendre. Na sepeli susu na discours ya président de la République parce qu'il a dit c'est un fléau. Bébé fléau c'est quoi? Bocha bato bavibara na sida na veya sida. Deuxième lors c'est continue makila. Kutu lelo ti le no tozwa kisha sida te. Na banzi tozanga na ba anti-rétro-viraux, ba kiso bazo pesa bato juste pour et soulager. Mais yabiso to considérer pe que ba comportement to lobby les 5 mois na lobby et comme le rôle la virus na kati nzo to na biso. Na ndimité po na nga na ndimité. Moi je n'ai pas ce virus là. Partout ce kabino bozali bo ya virus wana. Bo ya virus ou agoloba ke non biso to zakabo. Bo meka ko changer langage. Bo lobelo elo bo loba biso to zakabo. Il faut bo ba ki sabo ba biso to bandi ko lutter contre banti valeur. Ba comportement o. Au monde de gono zanango déjà ba no lutter partout sur kozale. Alors, sikoyo to lobela makambu oyo nde to lobi to loba sur immigration. Ngai nazo sala rétropédalage toujours. Il y a ndenge ni biso to yaki na bamboka o. Bandeko ba émission zo yaki to ko sepela, mais tulke na bande émission na ndenge na poser question pour na eba, ndenge ni bandeko bazo considérer kolongwa na Congo koya na bamboka oyo. Pour na bango expérience on ezaki ndenge ni. Eza question oh moko na biso sigazali, il faut me poser question. Est-ce que zaki malam oya a? Question on est très important. Na moni bandeko, na keno d'abord, na babiloko oyo batu balobi, ya bien na cheno pembe. Nga na keno oya mabe, après na ozonga na oya malamu, par rapport ya ba argument, on a oki bandeko balobi.
Ok, salut bandeko nyonso na banzi bozolanda émission Linga Kaka Sans Tabou. Émission Linga Kaka Sans Tabou, eza émission moko eza créée pour na bino la téléspectateur tokolobela mingi makamutali immigration na monde entier mobimba. Donc émission ne vous a basé beaucoup plus na ba réalité autour vivre awa na makamutali par exemple misala, babala, famille tout ça, va conseil, va contribution, va tout sur cette émission pour que tout vous un peu éclairé, va bazoya sika namboka et partout ce que nous vous allez pour partager expérience dans l'émission na biso Linga Kaka Sans Tabou. Donc pour tout réussir makamboana donc ça dit bobo sanate puisque chaîne gotambo yango moroté de sengeli bo s'abonner na invité bino vraiment bo s'abonner et belé hein et puis bo partager émission na biso et puis bo appuyer les Congolais pour que l'émission oyo et ça mandenge singa. Nanzela yande ya développer peut-être famille mobimba bazu chance ya roya aw. Bamsu soupe nanzela ya avion banzela nyonso eza légal azu azotambola et puis azana ba dossier na complet. Ça ezali eloko moko eza très louable. Et nous acceptons, et ça malam ko voyager n'engwa to bien ozo voyager légalement. Mais eza aussi na bandeko oyo bazali na difficulté. Na moment oyo fandi oza bien oyaki bien na ba document, mais bandeko wana bango bae bien te. Bazu ba difficulté au saranate. Bamsusu bae na banzela ya bien te. Baza considéré comme ba prisonnier. Ti lelo amona esengote ya mboka azo ape avion te tension na banzela ebele tika na par exemple na pe sabino moi par exemple avant de continuer na kotia moi vidéo oyo boyoka ndeni na ko argumenter pe makambo na zoloba et puis boyoka na monende mo congolais za moi documentaire na ndaki mais muke atamboli plus de mois des années même atamboli bamboka nyosko banda Afrique alukia koma na Amérique du Nord atamboli ba espace nyonso ya danger ba nyoka ba zamba ba pasi pour akoma kati ya mboka. Mais avant de continuer zana tia bino moi vidéo oyo mega relaxa bino comment est-ce que batu baza ko voyager dans des conditions très difficiles. Donc bino moko bolanda comment est-ce que les gens sont entrés. Hein? Il y a des difficultés. Il y a ba place oyo baza kotambola. Alors, tout dans la vidéo oyo, vous allez comprendre. Donc, tout dans la Bomoni par exemple bandeko msusu batamboli banda bayana bamboka oyo baza na prison. Ta atamboli amoni pasi mais bazu batie na kati ya prison. Ozomona wana bandeko na Libye baza na pasi na kati ya prison. Ba Congolais pe baza wana na ba groupe wana bozomona ba Congolais au parti démocratique République démocratique du Congo Kinshasa ba wana kuto romona bazo banda amoni El Dorado te ba msu baza ba teka bandaku po baya tana onde na so congolaise oyo tala auti Guatemala tayo ba passe azo vivre azomona tala pour que les États-Unis d'Amérique Canada tala passe nenga za romona bola nananu bolanda yemoko par exemple ndenge nini azolo ba passion amoni peso ba ketala amona frontière pour kotaka États-Unis tala pasi baninga bazomona tala pasi frontière pour kende tala ndenge bandeko bazo souffrir bola nana maman. Il faut faire tous les moyens possibles pour s'en sortir, c'est ça même. J'ai déjà oublié tous les parcours, toutes les souffrances, je les ai oubliées. Je vois maintenant les positivités, c'est que j'ai ma réserve. Donc, vous avez que batu ba souffrir ta bamsubana nzela mai tala zamba ozomona yo zoke avion yemba mo tala baninga kuna zamba memi ba mai pour que aye awa ta baninga ba kufi ebele tala ba congolais pe bazana kati ba congolais ta bilunga ba congolais wana ba uti wapi Libye ba yara na mai ba kati ça pour que ba ya ko vivre na El Dorado obso to za ko fanda tala pasi o baninga baza ko mona po ba yana ba mboka oyo partout sika yo zalimi tuna nga monaki pasi oyo to monaki te o monaki pasi oyo kanisa pasi oyo o monaki ezaki ndenge ni kabola expérience na bato oyo bazaki na facilité ko na bamboka oyo et puis bazo ba valeur ya voyage te bazo ba valeur te pourquoi est-ce que les gens bazo ya boy
mboka na biso Congo, République démocratique du Congo. Ceux qui président de la République à Zolanda, tandenge bato souffrir tala. Juste pour côté en Europe. Tala ba risque au bazar ozwa na vie na bango. Tala nan. Ceux qui par exemple bourgeois chance ya relakisa président de la République. Tolongola, babong samboka, misala et se créa. Nazaki très content na toloba na discours à Bajen, misala et zanakati samboka. Pour que bandeko balongwa na risque ya koya kotia vie na bango na risque na ndenge wana. Tasko soki yo oyaki na mboka. Yo za congolais, yo yaki tala ba condition ya koza bien, ozo fanda, o mataki avion oye comme il faut. Mais combien ya bandeko o bazo souffrir? Ndeko oyo sika fandi aolobaka ezalaki malamu po a émigrer. Ndeko oyo nyonso bazo fanda na frontière États-Unis. Est-ce que po na ye penza aolobaka ngai ezalaki malamu po na émigrer? Azo regretter beaucoup na kati na bango bateki bandaku, na ba famille kabwani, po ba katisa kaka baluka moyen nini ya na Eldorado. Tanda bazui danger ba nsu ba bon na jeter. Akoko na mai wana pe akufi. Tala na nubaninga danger bazui bilamba te bamsu bazaki ba patron bamsu bazaki na ba poste ya kitoko juste pour na okima passe po ya awa tala ndenge baninga bazo souffrir. Est-ce que yo na kana yo c'était comme ça? Qu'est-ce que toi tu as vécu pour arriver dans ce pays ici? Oye awa ata moro ndeko, comment est-ce que vous tala bana bamsu ba komate bamsu subaya me ba tikala ko komate batika ko komate atamuke. Bon sikoyo soto lobi boye par exemple batu o batika ko komate yoza na kati ya mboka oyo. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Soto bi tolobela batu ba souffrir pour ba na mboka oyo. Tous ont conscience. Bateau bazan na pouvoir na Congo, République démocratique du Congo, même na Congo Brazzaville. Vous avez conscience. Trop développé. Bon ça pour que bateau bazan misala. Biso tous en la diaspora ne tolobaki autrefois. Tous en la diaspora so une chance au na mboka. Zwa mayele na yo. Chango po na musala ya mboka. Cha po na ke okanisaka ndenge baninga bazo souffrir. Omega pe ko participer pour que lobby babilo ko ezalate. Omoni muninga sali malamu yo pe bakisa. Laksa ke oyaki o vivaki na poto omona ki ndenge développement ezali awa. Lakisa. Et oza malamu pona développement na biso. Alors maintenant et ça, malam ko voyager. Ce que mon nous a des difficultés, et ça, malam ko voyager. Et ça, qu'on souffrir pour nous voyager. Aujourd'hui, bah risque n'y a aujourd'hui na vie na yo. Bola mu n'y a aujourd'hui pour y a na kati yambora oyo. Bon voilà yo komi na kati yambora oyo. Ba difficulté est belé, bato ba yesika na bamboka. Oyo toza kofanda baye croyant que akozala malamu na base ya ba vidéo toto mona bomoni bino mo ndenge bande bazo souffrir mingi na bango batika ko komate mingi na bango pe ba famille na bango ba ebite sika bazali na yebi bande ko belé esika bande ko na bango bazali na famille ba ebite otu na bande ko na onde ko na biso a voyager atika ko komate. Tout le monde va travailler, va Tunisie. Les Bossolens dans Congo, avant na ya awa. Nous avons envié baninga ba Tunisie, hein. Autre muninga mo ke Tunisie. O muninga mo ke Maroc. Nous avons kene ko souffrir. Ba kene ko souffrir pour bazo luka moyen ba koma na mboko tout ça, mingi ba kufa pe bazara na bisote. Alors maintenant, ceux qui ont voyagé comme na kati mboka oyo, na ba passe nyonso, na be sengo nyonso. Mais au commis quand même, na kati mboka oyo. Maintenant, na sens on mususu, c'est-à-dire, na sens opposé, bandeko o ba congolais, ba yambio. Bango, ba kanisi nini pona yo. Ndesika likambo ezali, oyo tokomeka mpe ko décortiquer.
Je suis d'accord na batu oyo tolandaki ba vidéo na na tché ba côté autobeng ba côté négatif d'abord et on appelle ça la vidéo na mais na côté positif oui mboka auto fandi to benga ba Eldorado te mais ça juste ba condition de vie eza bien to relaxa bino ngo na ba émission ebele to na ba reportage ebele to relaxa bino mais eza bien so ko chance à comme na mboka oyo neti toloba na États-Unis d'Amérique la première des choses déjà autobengi kelasi ya bana autobengi vie sociale eza bien so moni mutazo fanda libanda ya mboka azangelo ka kolia il faut bomituna est-ce que hein azandengeni mais koko mapena mboka oyo eza pe kaka malamu penzate parce que tona badumsu ba ya awa compte tenu ya kosala ba misala ebele ya makasi nzoto zo permettre te surtout na opesa baka ya bato baza bakoma ba vieux mususu o bakoma déjà yawa a mona tike na ndako aba fina fchiza ka bato bake musala so sa elo to tike na ndako o s'ennuyer o tali télévision les mais o s'ennuyer et beaucoup plus ba vieux on ebele ba somo ba papa ba koko bato ba koli déjà o bana ba bengisa ba boti na ba mba ya awa souvent ba boti ba supportera te parce que ba préfère bazonga na mboka parce que na mboka bazana ba voisin bazo sola chaque jour ba moi ba activité chaque jour ko mona mais awa c'est très difficile parce que ba ke musa pe bazonki mingi ezarmala mpona ba honte ba préfère bazonga na mboka ba msupe ba e awa azaki na poste ya kitoko na Congo mais compte tenu ya exil tant ya awa azaki ministre azaki PDG azaki politicien mais esimbité parce que misala eza makasi awa ndomoni la vie o eza koleka awa bato bazo supporter mingi te donc pour dire que na ba pour te conclure na ba vidéo na ba audio o bandeko ba pesaki biso na émission na biso passé donc naza contre te na o balobaki eza malamu na ba raison na bango pe na ba o bazomona ke eza malamu na ba raison na bino pe nazali contre te na o pe balobi eza mabe to relaxa bino biloko na nyonso. Alors tout le monde ke batu baye outi les États-Unis d'Amérique outi partout na difficulté ndenge toti ko laksabino awa na batu oyo ba moni ba difficulté belé na banzi to laksibino comment est-ce que batu ebele na kati ba difficulté baye awa pona koluka vi malamu na banzi bolandi yango bino nyonso ndenge toche donc okomi na mboka mais sikoyo le problème ezali comment na mboka oyo okomi comment okoki ko s'intégrer c'est ça le vrai problème so kutani sikoyo na bakadiongo bakadio babenga ni bato mitema mabe wana oyo balingi te yo oye o évoluer alors comment est-ce que tu vas faire face à cela si vous pouvez bandeko bon meka ko partager émission bon meka ko s'abonner bon like émission parce que émission na biso et ko sunga batu ebele ndenge torobaki. Alors maintenant quand yo oye okomi na mboka oyo okuti batu te n'est-ce pas mutu nyonso achaka confiance nande konaye okuti pe bandeko congolais o baza déjà awa sikoyo na relaxa bino mutema mabe ndeko congolais na relaxa bino mutema mabe ndeko congolais et puis na relaxa bino comment est-ce que il faut s'intégrer lorsque est awa émission oegoya to lobela l'intégration na yo tango ye awa qu'est-ce que eloni il faut ça la tango ye loka liboso pona batu oyo bazana Congo bazobeta ba DV bazo préparer koya en États-Unis d'Amérique ba o bazo luka visa pour ba ya ba quel que soit n'importe quel visa o bazo luka émission koya na koyeb sabino ligne par ligne comment est-ce que il faut s'intégrer mais le to lobela bande ko ba yambara bat OK
donc sabino bandeko bahembaka batu comment est-ce que baistizaka kimutema mabena kindoki na jalousie tango yoye ozamuta outi na Congo oye na bamboka oyo il faut faire attention na batu oyo bazo yamba bino il faut ça l'attention le comportement ya biso bandeko congolais mingi eza mabe tango mutazo ye pa na yo eloko hein oyo ndeko wana pour que a développer oyo ndeko wana pour que le plus tôt possible azala capable ya ko survivre ya ko faire face ya ba réalité mais tellement ki ndoki mutema mabe ezali musana biso ezali ko freiner na repesa exemple ndeko auti Congo peut-être na raison ya olobaki non voilà juste chance à na développer aboni que ça avantagé pour que bana na ye soka balaki ba yana mboka oyo pour na éducation na bango aye awa tanga ye azanga ba diplôme na yo esengeli pe azama mayele mais au mona ndeko congolais ya mbindeko wana ndeko wana expliquer eloko ya sala na Congo ndeko wana pe azanga ba capacité ok na tamu tango ye peut-être une année 2 ans ndeko oke musika mais tellement ki mutema mabe kindoki so ndeko wana yamba ki peut-être amoni ke ya tangate hein ou bien saki ba classe mulaite abando freneo ebe loka liboso ndeko biso to umeli awa soye awa oebi il faut ça musala oyo so ke musa kuna ba mindele ba raciste ba mindele ba lingara batute omoni musa so to sala yango ba musuba kenaka ko sala nazoboya omona baninga musa ba na ezali lingara sans tabou on dit la vérité ba musuba ko sala na ba warehouse na ba entrepôt tout ça ba batika ko sala ngote bien que Congo ezamboka pasi mais atika ko sala jamais na entrepôt astanga classe na ye akena ba classe azu musala bien azo sala mais tango ye awa akino sana ba entrepôt akosala ngote mais tango ye awa boyebise asala akomo mona ke no voilà naza coincé moyena sa autre mais ezate tikana sala au mona ndeko yambaki azu atindi ye wana nde nanko akena ye tande nga sala ka musala o mais okoko esa ndeko voilà compte tenu à CV na yo moi je pense que voilà vie na biso za boye soro lingi toko banda awa mais na préféré na pesa orientation na boite bande musu ba yebite po bango pe ba orientaki ba ndengo wana mais so kutena ndeko oyo ayebi makambu ya vindenge za awa et puis azana expérience akoko sunga yo mingi bazaka fo omona abude aboya hein akoboya ko yebiso makambu ndenge sengeli wana ezali obiso to bengi anti-valeur il faut que nous puissions lutter contre ce genre de comportement. Et ça la bandeko oh tango ye ya koyamba yo ye azana ba objectif naza par exemple na ba exemple mususu par exemple nde mususu za so na ya boy boyebi ka bilmo en États-Unis eza problème ya ba taxe non ba taxe so ba bo sali taxe bozana bana ba kopesa mbongo selon bana nombre bana alors ndeko wana zaki na ye bleu tango ye ayina bana o ndeko mususu ya zaki kondima yamba bango pourquoi parce que avec non son ndeko na yambie na ko utiliser bana wana kwa za yuma na première année wana na ko zo bana wana ngana na déclarer bango bana bafana epana ngai bongo na zo mbongo wana o bapesa bana na fin ya mbula bon ndeko o aye bine biloko wana te tellement que ndeko wana zaki a conserver ki information na pour que ndeko azo yango te ba komi na taxe ndeko wana azu a sali taxe yeba ke ndeko ayaki na bana 5 webi ke azo mbongo wana nyonso ale ndeko wana yete ayeba ki te ko découvrir ngo après de 2-3 ans d'ailleurs ezaki raison na bango ya ko kabwana parce que akosaki ndeko wana yango sanini et créer kokabwana et créer séparation
Ce qui veut dire que nous, Congolais, il faut tout le monde bizarre il faut tout le monde nous témoigner mabe lorsque au monde ndeko aye olingi ozo ba avantage liko na. To lobela mission spécifique lorsque to bano lobela spécifiquement. On a zo baraisa que muto a voyager a komi voilà azokutana bato ya lolenge nini. Okutana bato lolenge neti oyo alingi ko exploiter yo parce que dans na bana bongo ye azwa mbongo wana taxi na sima. Wana pona bato bana États-Unis na ebité na bamboka Canada ou bien France et zarande ni mukoto occasion to zo apé bato en duplex mais to ba ke mission chose en duplex até sika yo zali pour que to meka reçoana bande kwana de telle façon que ba pesa biso pe expérience na bango par rapport ya bato soka za na bana ba avantage ni ba pesa na l'état et puis to yeba est-ce que ce que mutu wana ye mutu o yambi akoko utiliser ba avantage wana à l'insu de l'autre pour avoir ces avantages-là. Bon, mais en États-Unis, c'est normal puisque les États-Unis sont fani na bana na mutunyo sont fani ndaku na yo o azali éligible pour na crédit ou bien avantage mo quelconque fait pendant 6 mois. Donc ça dit que on a droit à déclarer pour que yo zo ba avantage wana parce que yo nous tozali ko s'occuper na ba. Tozali susu na ba kam susu par exemple bande ko mususu baza awa vraiment n'est sabino bando ki baza bande ko congolais mitema mabe boza mabe osarante mais congolais mususu azoye pana yo hein soko ye to lobe ablo mususu bo comprendre mais boye ofandi ye aza ko envier de moi sina yo donc boye oye hein ayambi yo mais ye aza ko envier moi sina yo yaza ko envier mwana na yo mususu alingi na bimana mwasi na yo mususu alingi na bimana mwana na yo bade congolais bazande ngwana ebele mitema mabe donc ya yambi yo abandi ko sala rola auto bengi autopsie ya yo moko mutu autopsie ya famille na yo so kaza ndoki makasi azota ko ndeni ya ko détruire yo si tu so za marié omoni so za marié na mwasi mwasi na yo boza ba yuma boza ba villageois sikoyo soki mwasi bo excusez ngai bon na baka mwasi na mobali so moko na bino aza lokola o balobaka par exemple bo excusez nga terme omoni makaku soko longwe na zamba to loba terme to bana souvent no to baka makaku soko longoli na zamba oyene na mokili eloka liboso abosa nini abana komona minda soki par exemple azaki mwindu akomoluka ba produit no po akoma pembe ba minda abana osala biloko moko boye ya minene parce que aza yuma parce que aza mutauti na mboka maintenant aya moni minda miso bani ko fungwama à ce moment là lorsque boza famille boye omoni moi ça na maîtrise te ou bien bana bana maîtrise te ou bien mobali za maîtrise te ezali moment où on a que singeli bo dresser cette situation parce que bandeko ya mabe o bazo yamba yo asa sala o to bengi groupe na ye wana ezali association ya ba malfaiteur et association ya bat o balinga ko utiliser baninga donc basala constitution en groupe basala ngolo la moi association so boye ba ebide kinga na sa ye kuna bakomi ko kabolela o bana di mon cher ngana mona za na 5 enfants ngana zo moko na pona déclarer mso bina rozami bale misatu o pe mso bia ye kuna to mona ebo to moni cop na biso zali to séparer na moi si wana ngakuna sepe na moi si wana donc la association déjà basala ba malpete ba yambi yo po basa nini ba clouer yo bazali talebele na banzi biso na biso tozawa tosala mwa ba association batu basala groupe batu wana basala ka protection ya bango moko babandi na groupe na bango groupe wana influencer na église wana so okoti omona ke non voilà na pasteur na bango yazaka pona ba membre na ye wana donc yo kende par exemple une église okanisi ke non voilà pasteur azo yambangai nazo semble te pasteur azo gérer yo parce que quand on a un groupe moro bazo gérer bango nyonso bazo gérer les jours où le bac non je ne vais pas ces jours-là eza la catombe pour na yo baza prêt ya ko détruire nyonso
donc bomoni ke bandeko oyo boyaka soko ye na mboka tobi ke na émission goya tokolobela bino sur intégration na kolakisa bino ndenge nini soko ye oza même na besoin ya bato wana baloba no te penza landaka ba vidéo na ngai parce que na koyebisa yo sur le plan social il y a anti-valeur qu'est-ce qu'il faut faire et puis sur le plan technique na émission il y a immigration et l'on ni yo sengé ko sala lettre par lettre surtout ce qu'on fait en États-Unis d'Amérique o koya na ba vidéo na nga o komona so bandeko bazolanda na moment oyo bokabola émission na ngai bosaki bandeko balanda émission parce que eza émission qui o biso to bando lobby na makambo oyo bino boza ko vivre et puis na moment oyo téléphone na biso eza ouvert do ezali na plus 470 891 95 09 o nyonso balingi ko benga boko benga pe na émission soki sujet na biso o tozo lobela eza ko intéresser benga numéro yango eza en direct o leka en direct to rezoyo o pe sa biso avis na yo par rapport ya maram tozo lobela et puis il faut que émission na biso eza toujours en direct so dans likamba koloba nde to loba ke émission na bino et sengeli o benga pe o participer parce que tous on a besoin de changer comportement, tu en as besoin bandeko ba changer, ba te belé ba bénéficier na expérience na biso pour na baba problème oyoyo et tout ça là que ba te belé ba zo la détruit na bamboko biso to yé. Alors nous luttons contre des anti-valeurs. Donc dès tout ça koloba, ça dit que yonde koza koya, eza bien, oya ba condition nyos, mais yeba koza sou na ba prédateur, ça va? Ba prédateur mso ba o zéro hour. Et ça peut vendre au Congolais. Partout, c'est ce que allez. Bazo là. Mais ce qui peut tomber, ne balobi que na ba groupe union so mbuma malamu ezangate. Ezali pe na batumsu baza bien. So retomber na oza na chance à retomber na groupe abatuana oza sauver. Mais toyebi que 70% ya ba biso bandeko ba Congolais, tozande bizaleli wana ya mabe. Ya ko luka ko exploiter baninga, ya ko luka te qu'on nous a freiner plutôt baninga pour que ba évoluer te. Donc bilo mo moni ba situation pour voyager ndenge zali. Tozo mona awa ndenge ni ba dislocation eza à niveau ebele. Togoloba sur l'intégration. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Tozo na ba sujet ebele to développer, ba vidéo ebele oyo ba tout au banoro like ça pour que bon meka kolanda mutu na mutu a tirer leçon pour que biso to changer biso nyos so dans la vidéo partager yango yebisa baninga balanda vidéo parce que ekosunga vous partager vous s'abonner na vidéo na biso et puis to lobaki peut-être batumi bazo comprendre ba vidéo tout ça là ce n'est pas de l'argent te Hollande. Et ça a volonté de quoi fandi, azan a souci pour appeler son information. Au moment où lorsque nous parlons, la vidéo toujours like ça, et ça qu'on interpellé, moko na moko, n'est ce qu'on fandi. Donc c'est un peu ça, obiso toza contre banti valeur. Ndeko oyo ye, toro expliquer yo, église nini il faut kende, catégorie nini ya baninga il faut zwa. Comment est-ce qu'il faut trouver des bons amis? Si vous êtes aux États-Unis, dans les États-Unis d'Amérique, déjà, vous en avez besoin pas nécessairement, peut-être un découpé, ou un bio, pas y habiter. Mais si vous êtes dans la chaîne Abisso, tu relaxes, comment est-ce qu'on va s'intégrer? Ndengeni no ba document il faut voir. Ndengeni no koki ko contacter tel service pour na ba document. Ndengeni no ko sala pour que au sale le hôtel. Tu retiens moi ba vidéo et belé parce que tu en as besoin, mututan azoya, azana ignorance te. Bandeko o baza mtema mabe, bazé belé. Bazé belé. Toro décrit bino. Oyebi so lingi oyeba mutu ya mabe. Sauf oyeba mutu ya mabe. Prenons que ozaki na muninga mo boza seka. Hein? Ozui likambo. Par exemple, na mwasi na yo na pese exemple. Au moins ndeko wana bosola esute akomo kima akomi ko l'action ba comportement mais si on l'en dit bien au moins que ce sont les gens au bazaki na jalousie ou be batu ba qui peut détruire bazé belé tolia na bango
to melaka bango to binaka bango mais baza bandoki na biso baza ba jaloux na biso bata lokuta bosala attention tolobela ba sujet na etali vie communautaire na bamboka toza kofanda toza na temps ya kozwa en duplex ba différents présidents ya ba congolais à l'étranger na ba différents mboka o esika tozali o bazali par exemple na Atlanta ou bien na Georgia o bakoki ko atteindre studio na biso ba oleka en direct na studio na biso oyo pe bakoki ko atteindre te mais tozana bango en duplex na ba émission o eza koya et ko permettre bandeko wana place bazali bayebisa biso bapesa biso eloko nini bango basala pour que Congolais azala ensemble tolakisa pe bino lisusu valeur ya communauté parce que naloba toujours mingi balobaki baza na ba association ba communauté ya congolaise mais to mui poser question ba communauté na biso wana esalaka nini namonaka mingi awa soto biko ba association na biso nga quelque part bokoskize ngai namona ngo eza moziki moziki c'est-à-dire que tu as $20 chaque mois mbongo wana ekosalela biso ka soki ndeko azwi problème soit matanga soit aza na fête nde ale bokozwa na caisse pour boire système de quoi. Mais qu'est-ce que vous appelez association pour moi? Oui, naebi que eza une activité sans but lucratif oyo batumi bali misat baroko sangisa baroko sangana po basala yango. Mais biso lorsque toza ko attendre association pour nanga na définition en tant qu'expert na maramutali ba association ba ONG biso lorsque tout le monde a association c'est une entité où beaucoup qu'on retrouve l'activité à développement l'activité d'appui. Il faut que l'association na biso otozanango et ça la capable yako participer na développement ya ba communauté na biso ya communauté congolaise partout na ba state na ba pays sika biso tozale. Par exemple, si on me pose question association na yo est-ce que vous avez par exemple na un bureau autobengé peut-être centre d'intérêt communautaire, centre d'information. Au soki ndekwaye ba ko intégrer facilement. Alors que quand association pour ba guider comme il faut, ndenge il faut ça. Na omi tuna question ba association na biso ba congolais ska tozana ba state na ba pays ska tozali. Ba objectif nango ezaka nini? Est-ce que tout ça est rien? Tokomeka à travers cette émission Tomeka Roloba na ba président ya ba association ebele yango moniti na soki yobi président na yo azali na state yo za soki za na États-Unis Amérique na pays siko ozali zo vidéo oyo tindela ye lobake ndeko na biso congolais asali émission oyo pour na biso tomeka ko participer o meka mpe ko ebisa o partager expérience na yo sika biso tozali o partager yango pour permettre baninga pesika bazali na ba pays mususu ou bien na ba mboka mususu pour que bazala pe capable ya koyeba eloni to ça. So pe association na yo ezana ba activité penza to zo permettre de développer besoin sens vrai il y a association bien communautaire ou bien soit une activité ou ko permettre développement et ko permettre yo na ba ninga na ba expérience na bango pour que yo pe place yo zalo gérer ba congolais pour que activité wana au lieu que tous les associations ont créé toujours ma finga songi indifférence anti valeur et ça na association au escabiso tozali. Donc émission na biso te permettre ba président ya ba association et ce yo zali ce que le président na azali to sengi à travers cette émission tindela biso numéro ya président yo même na numéro na ngai personnel. Il y a WhatsApp où ils allaient plus 1
4 04 99 6 7579 ou na WhatsApp ou bien ko tinda président na yo na kombo na yo et en fait le président na yo na kombo na ye na mboka esika bozali ou bien na states o bozali et ko permettre ngana contacter ye bongo to mekako solola na sengi bino ndeko volonté ezali pour na kosala émission volonté ezali pour na kosala ko transférer connaissance na sengi na bino tout simplement bo fungola mitema na bino esika bozali bo comprendre l'initiative to lobaki émission o eza ya bino so oza na sujet oyo osepeli to partager oza na sujet osepeli po to lobela yango ko hésiter te contacter biso oza na makambu oyo eza ko déranger oza na besoin ya aide na banzi à travers notre émission to kokipe ko participer pour que yo trouver solution donc na sengi batu nyonso bozala alerter na place wana kokanga mutema te mama papa esika yo ozali mwana mutu nyonso siko ozali soko moni initiative na biso ezozala malamu pour que lobby to changer veki na biso awa na bamboka o biso tozali na banzi awa ezali place o esengeli parce que ngai ndenge na otiko yesabino na ko accepter te ezali moi pasi lorsque je vois que batu bazana ba prison neti biso tozomona bo mutaza na kati ya prison atamboli abimi mais yo ana komi na ye esclave na kati ya ba prison esika ba nego bazali est-ce que eza malam non nous pouvons faire quelque chose pour changer na banzi ndenge na lobby esengeli ke bino bo participer bo kabola émission bo pesa ba idée bo sa biso ba souhait na bino eza nini pour que toi améliorer notre émission na banzi to tenir maintenant quand il y a temps na banzi émission na biso to les sous 1 heure de temps mais nous avons de bons sujets oyo esengeli to partager na bino il faut pas bobo sana que soki par exemple olingo contacter biso eza nango facile donc au moni ba contact na biso yango wana ça dit que o contacter biso na Twitter o kende na Facebook o kende na Instagram o kende na Moele TV pende tolobaki to na patron na moment opportun vous allez comprendre que ba biloko nyonso to bandolo bande to baki bato bazana patron eza bilo mususu to bandolo bango vraiment et vous appenda face à face et vous appenda particulière et vous appendez le roman un peu privé yango na lobaki bandelo nyonso bangi ko s'enregistrer na patron boko ko s'enregistrer na patron soko kekuna eza na deux possibilités ya soutenir biso pe ou bien pe ya ko travailler na biso en confidentialité donc to senga bino vraiment ba o nyonso balingi ezala ndengwana. Ok, salut bandeko nyonso na banzi bozolanda émission Linga Kaka Sans Tabou. Émission Linga Kaka Sans Tabou eza émission mo eza créée pour na bino la téléspectateur to lobela mingi maramutali immigration na monde entier mobimba. Donc émission ne vous allez baser beaucoup plus na ba réalité auto vivre awa na maramutali par exemple misala, babala, famille tout ça, va conseil, va contribution, va tout so, to sunga na kati émission pour que batu boza un peu éclairé, batu bazoya sika namboka et partout ce que nous bozali to remera pour partager expérience na émission na biso Linga Kaka Sans Tabou. Donc pour to réussir makambwana donc ça dit bobo sanate puisque chaîne rotambo yango morote do sengeli bo s'abonner na invité bino vraiment bo s'abonner et belé et puis bo partager émission na biso et puis bo appuyer les Congolais pour que l'émission oyo et ça mandenge singe. Merci beaucoup parce que tu sais pas lire bolandi émission mais avant tout ce qui ça tu bo sanité tu l'aurais bino 5 minutes il y a comédie ou bien il y a koseka pour tout se déstresser un tout petit peu alors bah tu n'as pas que bazo zela babige kobosa na 5 minutes. Alors l'histoire na biso il y a 5 minutes pour l'intégration na biso lelo ezanine. OK, botika na epsa bino. Boebi biso no tant to koma la bamboka n'est-ce pas? Batu nyonso ba komi ezaloza na France, ezaloza na Belgique, même bato ba koti na États-Unis d'Amérique.
boyebi soke par exemple est-ce que ateka ba sandwich hein tout ça par exemple pa biso to na McDonald's to kinara na McDo bato ba ka parti Africa McDo hein na banse za d'ailleurs so elo so muta komiawa pour na il faut aller à McDo alors sikoyo elo ni eleka boyebi et ça ba même ba sali plus de 15 ans plus de 5 ans ba ya kala awa na lo bara bref babanga même ngokota na McDo on a pas basombelo ka rolia pour nani pour babanga ba yeba ba komba biloko na te alors so ke na McDo tande biso bande Congo to zara so to ke to yebite bele ba yebite nengo zana na yebi ko yebi note nengo zana so zana États-Unis atoza na ba France wana ta ba kombo ya ba kombo ya biloko yo ke na kosomba tant que na ba fast food escate ka ba biloko na ba sandwich wana lo ba nini o yebi note mamna lo beza solo na kosi alors ngai bandeko mingi en États-Unis so ke na McDonald's par exemple na McDo ba bakuma biloko te au mona rara mutu aotala ba numéro heureusement ba sala ba photo ba tie ba photo ba tie sandwich ba rotiango soso ba tie pe ngombe ba bambiango kombo moko boye siko so lingo rolia webi note anglais so comprendre bien te nous avons besoin de rolia alors bato ba kota rapport avec le golo rolia baloba skone ba ko roloba te na donc ba ko raté ba ko pesa combo yelo bamba nkolia mingi basala boy yoka au monde atali so ba numéro 1 jusqu'à numéro 10 na chaque numéro ana ezo représenter catégorie moko ya bilo a rolia au monde ra mutabanikara pesa numéro 1 et moi mon américain zo comprendre numéro 1 oui c'est bien numéro 1 rolo pesa nga number 2 hein donc ngo ba pesa nga numéro a mibale oh pesa nga number 3 donc ça dit que tali photo so mon bache frite bache soso bache moi elo mo rolia allez pesa nga number 4 mais ce que lo exercise nini mundele tino mona na ba États-Unis na ba McDonald's chaque composition a biloko eza na ba auto benga biloko za ko accompagner yango na pesi par exemple olingi oui au sengi sandwich ba otuno par exemple olingi o melango na nini na coca boisson ni ba otuno what drink do you want cela dit que olingo melanini mingi ba ba to mona kaka Coca-Cola mundela okati Coca-Cola souvent à comprendre mais et là ça passe à retourner à bon olingi ya munene to amuke au moins ndeko nyoso so ba poser question là voilà yes donc il y a question so ba poser kaka autant yes olingi ya munene to amuke yes olingi. Ok, salut bandeko nyonso na banzi bozolanda émission Linga Kaka Sans Tabou. Émission Linga Kaka Sans Tabou, eza émission mo eza créée pour na bino la téléspectateur to lobela mingi maramutali immigration na monde entier mobimba. Donc émission ne vous a basé beaucoup plus na ba réalité autour vivre awa na maramutali par exemple misala, babala, famille tout ça va conseil va contribution na batu nyonso to sunga na kati émission pour que batu boza un peu éclairé batu bazoya sika na mboka et partout ce que nous bozali to komela pour partager expérience na émission na biso Linga Kaka Sans Tabou. Donc pour auto réussir makambo wana donc ça dit bobo sanate puisque chaîne rotambo yango moroté do sengeli bo s'abonner na invité bino vraiment bo s'abonner et belé hein et puis bo partager émission na biso et puis bo appuyer les Congolais pour que émission oyo esa mandenge singa na boso bana yo obwaki na evale yo mokokolo biloko okufisala bakoko ne bale baganye loterie a Congo ya Lumumba oyo abebisaki Congo mwana ya Congo oya kobongisa Congo yo moko Congolais bolingo ya mboka na biso Congo condamné corruption na